Bonsoir, bien-aimés frères de Bâle, de la Suisse et de toutes les contrées environnantes la Suisse. Nous vous invitons ce dimanche 7 octobre à un culte spécial avec connotation sociale, parce que lors de ce culte, nous allons recevoir l'organisme caritatif de Madame Pauline Lumumba, qui est nommée RDC Monde. Et au courant de ce culte, il sera l'objet de la première sortie et de la présentation de cette ONG. Alors si je dis nous c'est les églises de Basel, Bâle ici, les églises chrétiennes pentecôtistes, les deux églises assemblées chrétiennes de Bâle, du pasteur Anaclé et du pasteur Raoul Leba, et l'église Action Bâle pour Christ, dont je suis berger et ministre de Dieu. Nous nous sommes mis d'accord selon la parole qui dit que l'esprit ne exclut pas le social. C'est pour ça que les apôtres, à un moment donné, ils se sont dit non, nous faisons mal. Cherchons des gens qui peuvent s'occuper du social et nous allons nous occuper de la parole, disons, de l'esprit. Alors, dans cette optique-là, nous avons accepté de recevoir cet organisme de Maman Pauline, Lumumba RDC Monde, qui va faire sa première sortie et sur lequel nous allons essayer de puiser les informations selon sa fonction, selon sa direction et ses politiques ou ses objectifs ou projets de société. Nous vous attendons aussi nombreux le 7 octobre. Lelo Congo et la Muginding, Toba Congolais Balamouk Danine, Congolais Balamouk dans les Cambo, les Congolais Nanga, mon Cambia Seni à l'obike, machine à voter de ceux qui wana. Élection au Salama, machine à voter. Donc, à part quand ils ont moussé, c'est une machine à voter. Cette machine à voter, élection exacte, à confirmer, et puis à lever dans le corps à des pognos, au Bazaï, Ndengni à l'Obaki. Donc, la Muginding na Congo, Ndenge Bande Bonabiso, Bako Koufa na Lunda Nord. Mais si vous avez lobby, parce que vous avez des parce que Congo, donc na pète, bah il faut que vous soyez au Congo, bah franchir barrière na biso Sumbula, Kamako du Boko, bah kena bango chikaba na malembe, bah o bah tikali bah zo traquer bango on dirait bah nyama, les bah tout les décollisés, boni silence radio et pas nayo, donc tout n'a pas décollisé mutu wana, mutu na misa des aliboni, n'engue pas de bazo fanda. Pas comme Mituna, Mboka na biso Congo, Torokende wapi, Torosuka wapi, na makambo Italie, insécurité, na Mboka na biso Congo toujours. Dès que vous avez bien moi na Mboka décollisé, et puis Torobos na te, Koloba prix Nobel, il y a des biso, donc vous pouvez que Torobos na te moi aime pour naï. Et puis, dès qu'on a biso joueur au naï, Asala mingi pour na Mboka, mais Aza délaissé la triste sort. Or, Asala pour na Mboka na biso Congo, d'autres là-bas joueurs à venir na Mboka na biso Afrique. Tous en train de décolliser, à décortiquer mes informations, tout va sujet, on a tout le bénin. Mbote moi na décolliser. Mbote Didier Kikou, Mbote na bande konanga tout. O bazana Lunda Nord, Nangola, o na koti kate. Mbote na bande konanga tout ya Njili, quartier 13, bisika batongela kinga chemise oyo et pas mon Koufimisu, un aveugle. On a kosenga na bandeko so kiboko tiko kanisela parce que ndenga zawana azape prêtre na monde ya handicapé physique même ba voyant wana bomoni bavandi moko baya kosenga epa na ye asunga ba même bato bazo tambola normalement ovio ko sunganga ta na 1000 francs te alors que kotonga chemise boy 4000 francs pona ba oyo ba ebi francs valeur na ngote. Ils ont $2.3. Ils n'ont même pas $0.5. $2.3 à Tongi. Donc, ceux qui ont Tongi 4 chemises la journée, ceux qui ont vu un client, ils en ont combien? C'est difficile. D'abord, le milieu est reculé. Oiseau Tongi, ça a zakake. Bambelanga, pantalon, ça la boisunganga, na 200 francs. C'est compliqué. Didier Kikou, Congo et Sengo.
Docteur Mukwege, prix Nobel de la paix. Afrique Mobimba, médecin ya liboso ya kozwa prix wana Docteur Mukwege. Mais il faut koyeba que Docteur Mukwege azalaka na boulot na ye ya bien na France. Aboyi azongi na ba valeur na ye ayekole pa mundele ko salela mboka na ye ko salela ba congolais. Respect. Neloko to senga kana diaspora na biso. Oto sepela 15 jours ba kozongaka. Ba koyana ba compétence na ba qualité. Na bango pona ko salela mboka. Mais tangu Mukwege ye, je crois yaka avant primoko azwaka na Union européenne balinga ba bomaye parce qu'il y a ko sunga basi ainsi de suite. Je pense tranche moko ya parcours ya Docteur Mukwege et kozonga na mouvement bandu. Oui oui. Wana epenge fofana koyana. Pona koyeba comment ezana bato balinga kondima baninga te. Bango soki bamoni mutu alingi akende liboso il faut babenda ye. Yango lobi na tunaki bango didi. Na lobi bongo na kunanga bolembi ko filmer. Po sala ka émission ka chaque jour. Mouvement banduki. Lelo Mukwege, c'est un honneur. Pas pour la RDC seulement, mais pour l'Afrique. Le premier médecin. Maintenant, vous avez un médecin qui est la politique, vous avez trahi. Vous avez diaspora. La plupart des partis politiques dans la diaspora, les représentants de médecin. Mais au comment on a un constant, un constant, Car nous soutenons. Oh, nous on a été avec Etienne Tshisekedi. Nous on a été. Oh, mais tata, Ozakina Tshisekedi a comme premier ministre. Ozotambola ta eteni à drapeau IDP Césati. Moto a peu perdu. Français. Yango moni bande kona ende mtu ayambaka yi. Français à nous. Et go changer des arabes nous. Bana nous, yango tozolo ba peuple. Biyambaya. Omoni mukolo yo peuple ko bana ko kimisa batu mbangu na mboko. Donc batu mbangu na zo ebisa. Ba ko respecter population. Mais soki population kaka yake mutu ko sala bisala sala azongi lobi ayena 100,000 francs au peli bino ko sopani. O batika. Tango zo tala même na télévision. Nathalie na lobi tala mouvement bandoki. Tala makamba moninge zo sali. Ko bina ndenge bazo bina. Et puis Didier, au moment qui image il y a retour il y a mon amboka Ramazani Shadad. À un aéroport, t'as la ministre n'enga zope sa Ramazani bote. Na lobby oyo mboka ngona politique ngwe kufi. Donc aux autres la ke batata mi pimba tokende na makambo. Ma dossier machine à voter. Oyambi on ndina bidi non machine à voter ou rien. Élection salama na machine à voter. Ngali nous voter zate. Naza mutu liboso. Ya kolobela que nanga lobby. Pas de machine à voter, pas d'élection cette année. Donc des belles associés donc machine à voter. Eza konete ngana lobby boy. Naza mutu liboso parce que le président de la CENI Corneille Nanga, Loba Nanga boy, Eliezer. Sorti baboy machine à voter. Élection de côté on a 2021. Wana tozana escale ngana zoke États-Unis, ya zo États-Unis na aéroport ya Zaventem na Bruxelles. Neto kutana kana ye. Donc eza kolobanini makambo wana machine ezate so te la position de la CENI elle est inchangeable. Balobi soit ça prendre ou à laisser. Balobi eza bango de bango balandika procédure procédure bana bana temps abe maluma azalaki. Problème ya malumalu totika malumalu place azali azal. Biso tozakuna te. Biso awa tozomona Corneille Nanga na batu na ye. Yango penga na lobaka na opposition. La majorité ya ba opposants
excepté UDPS oyo azoreklame kekala mbalongwa balingi kolongola ye te. Bino boza na bato na seni botika kotia biso makelele parce que dossier ezaka ya nanga te eza mpe ya bato na bino. Certainement la dame ya MLC tango balongoli candidature ya Jean-Pierre Bemba abimi kuna aboyi koparticiper mais loko tokoloba bozana badélégué na bino na seni qu'est-ce qu'ils font? Lelo soki badélégué na bino tout wana babimi bango tout bao bazalaka délégué par l'opposition. Il y a UNC ya Vital Kamerhe bimi, il y a MLC ya Jean-Pierre Bemba bimi, je ne sais pas, il y a Palou soki ya Palou azako. Donc bao batinda tinda batu bobimisi bango. La CENI sera bloquée. Bakoza la bloquée parce que bako évoluer ndengo wana te. Au moins même na parlement ndengo monaka ba opposant ba bimba. C'est parce qu'il y a toujours une frange qui reste. Donc ba yebi ba jewan. Donc ça pour moi c'est pas une question d'actualité, c'est quelque chose que j'avais annoncé et aujourd'hui batu bakola. OK, moi na mboka to komi na place pour bandi kuna biso bako ba kufa RNS chaque jour bako benga RNS ndeko les airs biso na lunda nord awa. Ba misusu kutu soki lobby balebi na police wana botika biso to kena to nzimi to zonga mboka na biso Kongo malembe bazokufa lokola banyama oleba kangaka bango me bazokanga bazobeta bazotorotire to ebite biso ba Congolais to sala nini na mboka de mboka papaya. Deux responsabilités to sala nini Didier, deux responsabilités. Oh ouais, ya liboso to kosenga na bandeko na biso ya Angola bino pe bokimaka awa tango yindaka comment traiter bandeko na bino eza malamu te. Biso awa na Congo na bino bangolais tokoswana te. Boyebi que tozana bangolais awa baya depuis kala babenga kango na chikapa ba parti wana ba bimbadi. Ce sont des angolais. Baya awa tangu baya awa baya bavanda ezaki bitumba te balanda de kitoko elengi ya mboka. Il ne faut pas que bon maltraiter bandeko na bino parce que bazui mo alikama soit politique et kotambola malamu te. Eza bien te, nous sommes africains. Tala Mukwege a honoré toute l'Afrique. Wana conseil na kopesa na bandeko na biso bangolais. Soki okena bamboka misusu ezala na Bruxelles tango tokomaka kuna ngai ezaka ba Congolais bayambaka nga te, bangolais bayambaka nga, ba Brazzavillois oyo bayambaka nga, bato ebele bayambaka. Ndeko na nga Gilles Makonda na Hollande na Rotterdam boni papa na nga bien kozoyokana te, ça fait longtemps. Okomi lokola mbaya wa mwadi oyo mokonzi ya mwena ditu akenda ndenge balobaka na Chiluba mwaka ila mbala kubasonga wadele ko wadele sala kana pecha ko no moni mtu msusa tache teme sali kram. Donc ekomi lokola mbaya wa mwadi oyo depuis akenda yo pe Gilles Makonda petit na ambassadeur Luzombe bozakuna. Qu'est-ce que je vais dire? Tozaba tout moko. Biso awa ba Congolais ya Brazzaville bandeko ya Angola tolingi kotanga bandeko mususu oyo te musala na bango kobomaka ba Congolais. Tozaba tout moko ya ke soki likambo ezwi awa na Kisasa awa ba Brazzavillois eloko oyo kamunde lelo toliaka benga kango ya Jean wana ezaka nini? Ezaki Brazzavillois tango bakimake pa na bango abandi kotumba biloko wana nde loko wana elata kombo na ya Jean. Donc quelque part là il ne faut pas que ça kana batuke ce que moni batu baye na moi problème ya muke oyo baye nango yo kanisi que yonde soki muto sali ndenge nini te tozwaka ba problème okotipe kozwa ya yo problème okatisi biso pe to batelio totikala na souvenir ya Jean, souvenir ya ba Brazzavillois bakimaka Brazza ba ya awa. C'est la même chose nazo conseiller. Deuxième responsabilité, ngai nazo mituna soki bandeko bayebaka nini esalemaka. Ozomona bayaya oyo ba Lambert Mende, ba Koko Nyangi, ba Kabange Numbi, ba Chibal, ba Pierre Kangudia, ba Papi Tamba, ba Tutuan. Selon bango tout va bien. Yango zomona tango bazo pesa Ramazani Mboti la divinité. Excellence. Te
j'ai aimé commentaire na landi na TV na RFI lelo na temps. Balobi ba rappeler maloba ya Mosengo, balobi aloba les médiocres dégagent. Que les excellents, les Mukwege arrivent. Wana miteme bali ndeko les alinga lo banini. Na lobi boy. Que les médiocres dégagent, que les Mukwege arrivent. Que les gens belles arrivent. Oh. Ah, oso comprendre makambo. Que les Cécile Kenge arrivent. Oh. Que les Paul Sapou arrivent. Oso mon. Donc, eza kolobanini. Eza Sony yango Kofi a rappelé ki bango. Yo tata mobimba Autrichia élection, oza muyibi ya élection. Mais on vandi na yo zolia mikila na mandat ya tricherie. Et Kofi a souhaité, j'ai aimé ça, a souhaité que ba oyo baza élu, ba oyo balingani na peuple, balingami na peuple, baza la élu. Je pense, nous sommes dans un pays où bato bazo boka ngunda partout. Mais ceux qui sont là, ceux qui se retrouvent, baza ndengwana. Tango zo talandenge, basalaka abstraction ya makambo. Alors que ceux qui ont tali bango, passe na passe manifestation tout wana ba organisaka. Il faut kaba kabila batumbongo. Soti ba pesi batumbongo te Didier Muto akoya te. Mbongo ngo ba ko zwa te ba kele ko zwa. Et puis yo kama makambo ngo kola kisake bango bato apasi koleka. Kende na manifestation na ba. Ezaka grand prêtre. Oh tolia te yo le kibango balandi wana. Bande comme ça bazo beta mundo. Butu. À $800 à pesi. Donc, vous sentez dans un pays où on doit chanter pour quelqu'un, pour la cause lipa. Et puis, nous vous affaires à Kolobake, non? Voilà, biso bakambi, biso yi. Kofi alobi boye. Yo tata mobimba. Autrichienne élection. Ovandi pe ozolia mikila. Ngate mtu na lobi. Kofi ka. Nikolo na komika ko rappeler. Kofi, après, troisième penalty à Moïse Katumbi. Kofi aya lobi. Yo tata mobimba. Autrichien. Et puis ozolia mikila. Tika kole. Kofi oya, pardon. Omoni nzembo bazoyema, toko voter lisusu. Toko voter lisusu wana nga nazotelemela ngo mpona nini? Po soki oboyi kovote te, mutu mususu akovote na place na ye. Omoni dossier ya machine à voter, bato bazoloba kotricher. Les opposants n'expliquent pas comment ils vont tricher. Soki ezalaka bulletin ya koremplir na maboko bakomona écriture ezolanda ya mutu moko. De balobi tokende na système ya bien. Ya que ceux qui batu ba voter na bamboka, batu généralement ceux qui otali na ba ville, na ba cité, tout, ils en a 34% ya électeurs. Si qu'on a ba village 66%. Na 66% wana donc batu basala kandenge ni na tongo batoni na bureau de vote. Na premier ngana ke ko luka manyoko na ngana zamba. Ba ke kuna batu oyo bazala ki prévu que ba voter 600, batu kaka 170 ba voter. Le reste, il y a une machine, et tant que vous avez membre à bureau, vous avez membre à bureau de vote. Bazalaka combien? Président, premier assesseur, deuxième assesseur, je crois ceux qui n'en ont. Batouana bazalaka ceux qui 4. Vous avez combien? Président $70. Le reste, $30. Quand vous avez bima, na ba témoin basi ba les minzala. Papa si batu $100, bossa la boy. Bosse la suka 100 bulletins. Batit. Et lobby batu bali. Qu'est-ce qui se passe makamwa mai yozolo ba? Et sengeli de peuple yemo kwa sanctionner. Ce n'est pas vani na tokimosi, omonika ka batu baye, ba pesio 2000 francs yo bana. Umela na yo nzamba poni yo, nzambe aponi ete yonde crise mutu eponiye. Il fallait m'rangana poni, il fallait m'rangana poni. Même yango poni était, mais kaka nzala nde mutu poni si. Donc, eza eloko wana, Didier ngana lingina kende na tika yo, mais eloko outaji ko introduire na otika ngona mouvement ya bandu. Les joueurs ndai azana hôpital yangaliem. Ya ke batu babele la basunga mwana mobali wana. Je rappelle ici, histoire d'Orcas. Moi, nous avons lisasi na lemba.
azwi lisasi ntango kaka bayoki ke syndicat dokolo atindi bato bakende kotala ye le gouvernement prend en charge ainsi de suite filme mwana bato na eta wana oloba merci na Tshibala mwana yango ayebi ata eloko moko te omoni bamema mwana wana batya ye na avion kwa Jobour batya ye place oyo eyebanaka te yake bakongole bakomona ye te ils sont là baza kuna je sais que bazo vivre na stress dès qu'on aborde question wana babengi mama ya mwana wana alors bino boyebisi Eliezer mama wana papa okobomisa biso awo eza ndenge wana tomona wana bamutobekwa banani bakenda na aéroport butu bazwi Dorcas batindi ye mwana wana lisolo ebetamaka te ka ndenge ya Rossi mpe bandi kobunga awo nani ayebaka lisusu nzela rond-point ngabo kota barossi na makala kuna ravin ekata bato bakendaka lisu te Rossi akufi ya combien de temps nani ayebaka place bana Rossi bazali zero toza ndenge wana mais soki omoni mutu alati lunette ya mwindu azofinga bato les gens qui se battent avandi wana azoloba ngai wana ya Facebook. Ce sont des histoires. Dorcas bamema mwana wana akenda Afrique du Sud. Mabena malamu na bango bazakuna. Thérèse Kapangala babosana. Mais en ce moment où nous parlons, dans la ndenge va créer la diversion. Peut-être que le développement est un mouvement bandit. Tant qu'Akebimi, ndaye. Oh, Baïwan. Le premier ministre est allé à Italien. Au moins, il vient nanga. Il faut les chefs marcher comme ça. Si vous avez un cas où ça m'a collé, t'es vieille. Alors, cas où ça m'a collé. Tant que les chefs marchent comme ça. Yes, quoi, cas où ça m'a collé. T'es ma collé, c'est un mouvement naturel. Un vieux. Au moins, il vient où tu colles là. Hein? Où tu colles là, dans ma tête. On va tourner le ministre de l'Industrie à côté de la supermarché. Je viens vérifier les sachets. Moussala n'a yango wana ministre. Je viens vérifier les sachets. Est-ce que les chefs peuvent sortir comme ça? C'est du protocole. Les chefs est venu quand même vous voir. Bazo enveloppe va tindé li. Donc comme tu me supermarché. Mais nazo e bizarre. Une excellence. Nazo e bisayo. Ministre national ya. Place ya pas au côté comme on. Et un ministre a quelque ça la vérification à ba sachet na ba supermarché. Tant bazo ke na tindi parce que na yi. Les chefs partent comme ça. Oh. Parce qu'il y a des Sonia modèle. Il y a un moment premier, dans ma taille. À la tina, cache poussière, il y a un couleur. Bon, allez. Après, par ce cas, les chefs partent comme ça. Vous ne savez pas que c'est le premier ministre. Bazo enveloppe badin. Quand on a un salaire, il y a un comment on a un cobima qui va se saler la bateau badon. Banane beaucoup saler la badon. Hein? Viens nanga. Mbongo ya kosala don euti wapi biso tozaki na yo na limité awa. Vie oyebi mukolo obenga kanga na zo uta ipen ya chicha zo lukanga. Hein vie. Alors, lelo komi makambo ya kosala badon. Bobongisa bien-être ya peuple. Natiki mouvement ya bandoki e ya kopesa makambo ya joueur. Natiki mouvement ya bandoki e ya koloba makambo ya mukwe. Ngana yo, tout le monde, parce que bientôt là, je fais un service, moi émission. Ok, merci mon amour. Okay, merci, bonne journée. Merci mingi bande baladi ya to comme moi peut-être de ça bino ka ndekoloser asili ko kende, les autres ko mouvement ya bandoki. Bo zo ko ndekoloser et penge pour fada. Nini o amemeli bino na mouvement bandoki. Bo zo venda ko kebinyes, bo zo la pela toujours côté branché. Bo e bandenge ni ndekoloser pour fada et penge. O nini amemeli bino. Zo ya mbandi na biso pour fada et penge. Nini o amemeli na mouvement bandoki pour fada kota. Oyo expliquer par congolais lelo omeli bango nini mote mwana mboka bote ndeko Didier Chikou bon ndeko lelo oyo ba congolais bazo kusila nini oyo omeli bango ya sika na mouvement ya bandoki mouvement bandoki eza mouvement oyo ndenge kana lobaka totia sérénion parce que diabo eleki ebele mouvement bandoki tozo vivre makambo moko oyo tozo comprendre yango te mais bato baosango bazaka bato ke non ne grandi peut-être na Kinshasa mao changer masolo neti lelo phénomène to kombo komona moto kola neti joueur o ya Zaïre o atombola Zaïre pe atombola Afrique o lelo ba Angolais ba Brazzavillois ba Gabonais ba Camerounais o même ba Eto fils ba ya Touré
babangaka ndaya ntango baotala ndaya aza mutu ya mboka nini ya Zaïre oyo ekomi lelo Congo. Ndaya abima meilleur buteur na Afrique mobimba. Ndenge tomonaka ba Pelé, même Pelé abangaka ndaya. Si lelo aucun joueur africain oyo akoma na niveau ndaya akoma. C'est-à-dire eza même na prime oyo ebimaka pona ndaya. Mais eza soni bamona lelo keno ndaya azo souffrir na maladie. Pe maladie nini? Maladie oyo bako soigner ye. Mais même le gouvernement congolais bozo permettre ko bimisa premier ministre o soki bomoni chef de l'état oye comment la même famille ndaya bamoni premier ministre o azoka contrôler mata histoire ndaya mais a bloqué même ata pour moto abika a préféré ko sala net lelo musulman ki na mec ake ko kanga ba photo bala kisake non azali place songolo non comment na ndaya moni premier ministre Tshibala ça dit Fabika pour mettre Tshibala ça Tshisekedi c'est ça qui moto amoni abiki mais yo ye otondisi kaka album pour na bamona okena ndaya mais tozaka na congolais ka moko oh même na ba kinwa net na génération na biso to banda okota même esengo akota stade to mona match ya Léopard mais Moïse Katumbi azalaka na Lubumbashi tozo kaye pona Mazembe mais mutu oya kobo eloko yo a démontré ngai Moïse Katumbi azalaka match ya Léopard au stade Ofele biso ba kinwa to bandi ko sopa na stade pour oyo somba 4000 osomba billet moyi na stade Ofele le gouvernement congolais ba bloquer ndani ba bimise biso Tshibala metozela ndaya azawapi okotia na mama ye mon hôpital général na hôpital cinquantenaire o lelo bato Équateur baza na mauvais souvenir excellence Koyajalo akufaka awa na cinquantenaire wana etika ko biki autorité congolais moko te yango tozomona binoka na ba Afrique du Sud na ba Inde na ba Chine lelo eza soni na Afrique bamona ke non ndaya a se retrouver dans l'hôpital azozanga même ekisi ya Romel eza soni tozana ba docteur ebele awa tomoni ba même na gouvernement d'excellence mais bozo sa nini pona bamboka na bino qui se fait sa capitale na ba province na bino bozo ko tombola ngo même pas mais lelo tomoni docteur Mukwege à chaque fois so ta na TV5 les 7 docteurs congolais aussi les plans internationaux ba reconnaître lokola Mukwege bazami baleni sa tuti pour ani lelo cardinal a raison ya ko benga bato ba médiocre faut ko bituna musala o ba pesio comme lelo to komi wa bato bazara fier parce que celui motawa qui même voir de Eliezer a ebi keno azo servir mboka il faut na landa et pour avoir quelque chose lelo docteur Mukwege a tombomi ba bengera pona Congo te Afrique mobimba baza fier pona docteur Mukwege mais bino kumisi ya ba viola basi boy ba traiter bango kaka bino bo changer information lelo ke no te eza ekomi cop non soki Mukwege alingaka sala cop ngatika na France place bazo reconnaître boulot na e mais aye awa a servir mboka na e eza soni en même temps avec Kofi Olomide eza lo présent na actualité na 2011 beaucoup misi Kofi na façon tout est-ce que beaucoup la exception kiti wana o bino bo la exception en 2011 mais lelo Kofi Olomide a lobby ce qui est vrai si machine a voté bolingi yango wana wuti na bandundu boke na ngona nyoki bola sa peuple nyoki boke na ngona bandundu vi ou bien boke na Katako Kombe ou bien boke na village on a le village à Patrice Saint-Méry Lumumba machine a voté ngwana na place des évoluer en tout cas merci Didier Kikou yeme indeko Eliezer moi akolo lopango zawana force de Facif parce que toujours derrière Ndeko Eliezer John Connexion toujours nous sommes derrière parce que si on monitor la tiboye et ça toujours ba moko baza derrière Ndeko Eliezer John Connexion bon moi ni chemise Ndeko Eliezer à lati lobby ma mi se tangi Ndeko Eliezer comment on a aveugle asimbie kaka na maboko ma fse Ndeko Eliezer avoya vers nga yelanga liputa Ndeko Eliezer a dit ça va pour mes athées pour aller ba quitter akena liputa
moto azomona te masimbika ndeko Eliezer na maboko kaka boye tomona pokwa chemise na ndeko Eliezer aza wana mpona koservir bato bomoni lelo atiki aye nyonso comme bilamba toujours remerciement na ndeko Eliezer. Merci na diaspora na nyonso bozosala mpona biso na tiki micro na Didier Kiku. Merci mingi bandeko balandi ate komi wapi bolandi bongo mwana mboka wa epenge fana muhomba ndoki to bosa na te lobby milulu makasi o ezali ya bandeko toujours ya RDC Monde bandeko balingaka Congo lobby na Basel na Suisse ekolinda mabe il faut bozala wana bo benga na numéro oyo ya 00 41 76 447 41 Papa JB. Papa JB, bandeko nyonso bakolinga bakende Suisse na manifestation ezali na Basel babengi na numéro oyo 0041 76 447 41 bobengi Papa JB oyo to baza na besoin manifestation lobi ya RDC Monde oyo balingi bakende babengi na numéro to kopesa wana bokoyeba ndenge ya kokoma na Basel place milieu ekozala lobi na baeglise oyo ekosanga na lobi mpona compte ya RDC Monde bandeko balandi ya tokomi wapi tokomi bongo na suka bolandeki ndeko Eliezer botukula ndeko epenge fofana muhomba ndoki tokomo na suka tosengaka biso na tokomo awa tozoloba toujours tozala besoin ba congolais tozala bomoko tokende liboso tosangana tosimba na mboka na biso kende liboso kimia ya nzambe eza na maboko na bino nyonso tokutani mokolo mwalobi nde topesa bino information nyonso boza toujours branché na ndeko Eliezer tokokoma na mwana mokolo pamba topesi bino mbote otika malamu. Bonsoir bien-aimés frères de Bâle, de la Suisse et de toutes les contrées environnantes la Suisse. Nous vous invitons ce dimanche 7 octobre à un culte spécial avec connotation sociale, parce que lors de ce culte, nous allons recevoir l'organisme caritatif de Madame Pauline Lumumba, qui est nommée RDC Monde. Et au courant de ce culte, il sera l'objet de la première sortie et de la présentation de cette ONG. Alors si je dis nous c'est les églises de Basel, Bâle ici, les églises chrétiennes pentecôtistes, les deux églises assemblées chrétiennes de Bâle, du pasteur Anaclé et du pasteur Raoul Leba, et l'église Action Bâle pour Christ dont je suis berger et ministre de Dieu. Nous nous sommes mis d'accord selon la parole qui dit que l'esprit ne exclut pas le social. C'est pour ça que les apôtres, à un moment donné, ils se sont dit non, nous faisons mal. Cherchons des gens qui peuvent s'occuper du social et nous allons nous occuper de la parole, disons, de l'esprit. Alors, dans cette optique-là, nous avons accepté de recevoir cet organisme de Maman Pauline, Lumumba RDC Monde, qui va faire sa première sortie et sur lequel nous allons essayer de puiser les informations selon sa fonction, selon sa direction et ses politiques ou ses objectifs ou projets de société. Nous vous attendons aussi nombreux le 7 octobre.